Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Ecclesia boyoka, olisapo ya libala. Ezalaki mokolo moko, nakati nelangane denye. Zambe tata keli biloko nyonso, nyonso ezalaki kitoko. Aye kokela mobali, acheye nelangane denye. Malgré biloko pe bozwi nyonso, mobali ezalaki sema wa mawa. Bapesi eba wolo, pesi eba diama, motema esepela kiteo. Bapesi eba zamba, na bafruit nyonso, motema esepela kiteo. Bapesi eba mai, pe bambisi nyonso, motema esepela kiteo. Zambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye. Mobala sutu kamoni mwasa zongala sepela kange omosuni nanga. Mokuwa ya mikuwa nanga, na yango mobala kotika baboti baye. Akosangana na molongani na ye, oba vanda kino seko. Oyo nzambe ya sangisi, moto akabola te. Oyo Jésus-Christ de Nazareth sangisi, moto abebisa te. Oh libala, libala mokalo na nzambe. Oh libala, tusipela libala bosengo. Oh libala, na nzambe. Oh libala, tusipela libala bosengo. Soki moninga bale sepela betata mwa monolo. Pase bakebo banga te, bino peto rezalie. Na yango libala, ema mama me. Oh libala, tusipela libala bosengo. Libala ya umela, sekela libala. Okanga mananzambe, begolingana na buliwa. Otika libala epambwame. Libala epambwame, sekela libala. Okanga mananzambe, begolingana na buliwa solo. O famille zo présente bino, mwasi nanga ya kitokwe. Yende mama ya bana nanga, nalapenda ye nakolinga ye. Bona ye nakozala fidele, yango na boye badongolo miso pene ya mwasi nanga. Pardon botika tovanda na kimia. Mwana ya ndogo na yo. Bongo pesa na pesa. Kisha mai. Pesa ya shikazi. Le mariage, son honneur, par laquelle un homme et une femme qui ne sont engagés, la suite qui ne sont engagés. Article 334, tout individu a le droit de se marier, la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille.
Article 444, les mariés et les chefs du ménage, les époux se doivent aux protections mutuelles. Article 453, les époux s'obligent à la communauté des femmes. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer les mariages. 458, dans Sauvé 454. 458, les époux se donnent des soins, absolument des soins. 459, les époux se donnent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Si vous pouvez la condition, il va le dire, si vous voulez la sabine, si vous savez comment, laquelle pour toi, si vous savez comment, c'est la moitié de la mobile, si vous savez comment, vous allez le tombeau. Et ça, dans l'article 467 de l'Europe, est puni du chef d'agriculteur d'une servitude pénale, principale de 6 mois à une année, et d'une amende de 60 000 à 250 000 francs congolais. Alors, quiconque, sauf si sa bonne femme était surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée. On a dit, à mon avis, ce que va témoigner au côté présent dans le monde, il y a du monde. Donc, ce que va y surprendre les gens. Nambé, ya kutiyo na mobile, yo kutiye na mwasi, so que vous fondez dans parquet, magistrat vous dans article 467 au Ghana université. Quand on a dit que magistrat vous t'attininga, loi des essais condamnés yo. Ah, pour les églises, parce que vous le voyez au salaire dictateur, voilà bon. Et moi, je suis donc Kéba. Dans un cas, ça ne veut pas dans le pays. Beaucoup m'appellent parrain, ou bien marin. Voilà, on a bien. Et ça a dit que, oh, voilà, on a boyé. Au petit billonnoir, au boy a été, au boy a été. On dit mieux, hein. Bon, on a Wangani. Bon, on a les amours. Bon, on a vous me dites pas, ma responsable d'ailleurs, banane que ma qualité n'a pas voté. N'a pas voté. Bah, il faut honorer un des qui n'est pas la vie, bah, qui cana. Pas patienter. Personne n'a pas respect. Un mois n'a rien à moi si. Un mois n'a rien à mon bari. Personne n'a pas respect. Pas dit que votre occupation n'a pas beau. Bah, il faut honorer les balles à la vie. Bon, et vous les jeunes, on a pasteur. Kourozahanan, berger. Simple, hein? Caméraman, ça va. Bon, vous l'avez aux Zahanan. Hein? Bon, ça va. Maman, battez la liba. Il va les impasses. On va bien. Il va les allier pâter. Les appels quoi n'a dit qu'à goûter et pas les impasses. On va les bateaux, quel est là? Babouchou, c'est la zone de ma guerre. Bazo, mais la Pouna. Il connaît la ligne, il y a des bana. Il connaît la ligne, il y a moana. Mais il y a une pété, maman, batte la libane. Camarade, célibataire, Tony n'a pas ça. Encore il y a Soro, il y a Jean, il y a Alphonse, il y a André. Dans la véritable André. Voilà la maman. Il y a un peu banane, il y a camarade, il y a Soro, il y a Marie-Louise, il y a Pauline. Hein? Dans la véritable Pauline. Vous me souvenez? Battez la libane. L'un de nos chefs de famille, de ménage, tu n'es pas dictateur pour aller poser des lois. Et là, il y a boye, il y a fan de ça, on doit commander moi, j'ai yaka à genoux. Et là, Kéba, si vous avez zaté, moi c'est dans une place. Mais protection mutuelle, il y a la téléphone. On peut s'arrêter. Maman, papa ne va y absorber. Tu as un micro.
On peut faire la téléphone là. Oui, il y a pas ça. Atikale nango. Oui. Bazo yoga. Pesa. Yo za la téléphone bale mama. Basi boboni. On peut ça là. Akena mo. Ozo ko ça fait. Voilà. Protection mutuelle ya moi. Soko opesaka mwasi na yo telefone na yo te na kati ya telefone na biloko mosusu eza na kati mwasi mpe ide soko opesaka na nani na mobali na yo telefone te c'est-à-dire na kati ya telefone na yo mpe biloko eza na nini na kati wana bozanga libala yo ozia pare na yo opesi ye bazwi ya ye apesi yo yo ke nango soki endemi na yo abengi yo moto ndako ya malai mwasi na yo soki endemi ya mwasi abengi yo moto ndako ya malai yo mais soki ozoboya ya quelque chose dedans on a dit oponi régime communauté universelle de bien osangisi biloko voilà n'avez pas besoin de trouver l'importance du mariage civil parce que bébé va y avoir un vote et puis la chose importance du mariage civil les anonymes les articles 330 où vous tombez dans la base juridique il y a des balles les années le mariage et l'acte civil public solennel dans ce qui n'a pas un solennel c'est-à-dire base juridique. C'est-à-dire moi on a solennel le lobby pour les émissions de ça dans la salle il y a que la loi qui est progressive. Mon côté on a ça dans la il y a ça sur les ministres qui ministre n'a pas été là. Sur les général n'a pas été là. Aux députés qui députés n'a pas été là. Il y a que la loi qui est progressive. Le dernier toujours célébré et ça différente n'a pas juge n'est pas ça ça va ça va criminel soit la prison soit audience foraine dans terrain boboboy les alaka audience solennelle n'est pas mariage des affaires solennelles là alors lui le dit il va au Kabana l'infidélité à mobile ou bien à moisi ce que va y écouter pour la yo ce que pour lui au négocier ce qu'on limité au premier yo mais voilà la bureau de société qu'elle est la tribunal et il va dans la province à la dissous moyennant audience solennelle parce que le mariage des années célébrés solennellement et non normalement. Je donne un exemple. Maman elle sait d'ailleurs Kabel le va déranger le va déranger yo Togo qui toi tu me déranges beaucoup quelle est la réponse à la bureau maman pour qu'elle était on a dit ata le nani ko kenete soki asiliki abimisi valise na yo banga loba na yebo tosilika te loba ko mama nani ifuta obimisi valise nanga na ndenge na kende kasi yaka danza na masolo na ndela solo na yo obendi ye ofamisi ye na kanape vous me suivez carrément côté là dit non pour mon côté il y a famille autour de question au kanina na mobile hotel gana kanio na mwasi hotel mobisi leo na kapana ni gana kanio na mwasi donc kayega na mobile le mobile to kapana soki les époux à ça il dit en terre mais yo si quoi yo comment ayete au telemi au continue la chambre na bino au zipe valise na ye vous me suivez au zipe valise na ye oye na mo obimisa mo wapi ibanda esika valise na ye ezali esika pe valise na ye kosala nini ekosala sikotala na yo na ye na nango amoke voilà l'importance du mariage. Mais il y a aussi le problème de la maman pour la part de lui, moi nanga, vanda. Papa de lui, moi nanga, vanda. Mais non! Les mariages célébrés solennellement doivent être dissous aussi solennellement.
importance. Maman l'a dit, sauver la carrière, il faut me sauver. Voilà, les amis, loi, il faut donc expliquer que c'est ce qui ne pas la base pour le côté de la Babylone, de ce Babylone, de l'Ewana, l'article Wana, qui vont se donner à point. Il faut appliquer des actes dans les articles. Après ce article, le nouveau petit article. Autant que Somba Yabo, allez-y. Autant que Yabo. Vous dites, tiens, vous êtes dans le tout. On a dit, maman, quand les hommes quittent, la levée de vous pousser. T'as les hommes là. Azar les cicatrices. Papa, t'as la couleur. Voilà les années dans l'article 459. Les épouses doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. T'as la maman. Souvent, Azar les cicatrices au télé. T'as la sous-sensé l'eau. Fais ça, il y a le micro. Papa, t'as la Azar la cicatrice? Non. Azar Nyama? Non. Nanda mon commissaire sac de boxe. Hein? Maman Jinju, maman ya moto salinini. On se prie. Nanda mon commissaire logo tala Nyamo. Nelo na mise ya ba de logo nai. Nyama pe nai. Respect et considération. Respect et considération. Faut penser à respect au Lengue Yazali. Au banier de Lengue Yazali. Na tenkle au balakiye. Na mwito ya ngolo au balakiye. Mukuse au balakiye. Ndoto mike au balakiye. Moulayi au balakiye. Il faut respect. Vous me suivez? Soin. Nazo sukawa. Soya moi c'est banaka papa. Na manzaka. Utaki verni? Sika. Hein? Olongwe na verni oye na suke sika bote ya moi c'est fana. Olongwe no lati e lamba. Soki ya bimi bato mo na ite bato mo na yo kifuta. Hein? Donc ni papa ne comme je l'étais pas cause angel. Soki wana pe comme manuka te. Hein papa na ngai. Moi si no asenga ni papa te na voisin. Et les Nicolas Mafuta les Zanakate, ça faut payer Zanakate. Faut l'embellir. À sa frère, au juillet, au commissaire qui tombe au Boneka. Eh non, papa. Maman, soyez vous les bananes dans la chaussette au contrôle. Et ça, vous pouvez non. Ce gars, le vol, ça peut ça sauver. Hein? Au nouveau télésuc, le légal d'Ati Boy. Ce qui a dit, va demander, va demander. Yo! Eh non, le maman. Donc, il faut qu'on bénisse mon père et le soin d'ailleurs, Mantaka Wana. Hein? Mantaka Yamakolo, Mantaka Yamabo. Vous avez compris, ce que moi, c'est le tiré de base. On s'en soin d'ailleurs. Hein? Maman, les balles à bon de la nabilo va piquer. Mandez vos sauver big gilet. N'a ciseau, l'eau, mon compagnon, pour ça la nuit. Vous soignez. Mon père a dit, matanabet. Aussi, une surprise, mon père Moussous. Oti moi, ma moto. Hein? Na moi katina muke bien moi ça na muke aujourd'hui j'y a citron au tient la carte au sombican aujourd'hui les bongo fan ici hein alinga mata papa fanda o bale tu connais au salami on comme ça nini voilà pour les deux salami voilà il va me dire bien wana alinga fidélité yakana
ya kotambola na promenade ya libala na mutuka te kifuta na moto pete na nini na makolo boke koluka cadre moko la kokomande kato moko na sikre moko mwasi akati ya desio yopo kati ya belisio yopo saleni obelisi basole ko saleni abona nale Monsieur Kifuta Jasilwa wajimi kozala na libala na ndenge mwasi oyo atali liboso na yo akoma bolonga na yo wajimi Oui, Nandimie. Bobali na bomo ya Kifuta Jasilwa akoma bolonga na yo wajimi Célestin et Madame Wanja Mokal Delis. Il y a la Timontini qu'on a battu à Tilengeli Baron, Batana de Bossanabino. Est-ce que Montini m'a dit Baré, Baba, Montini à moi? Ok. Après le mois, je vous ai dit, regarde d'abord par la manière civile, avec les récits de la communauté de la Saint-Denis, la présence de bons témoins, ici présents. En ma qualité de protéger de l'état civil, je prends acte de votre mariage. Et je vous déclare mari et femme, et tous. Ok. Avant, on a dit ça y est, le PTO. Donc, on a dit que c'est pas terrible, on va dire. Silence, go. Et nous, on a dit que c'est l'État, puis que c'est la famille, puis que c'est la collègue Nyoso. Alors là, ça y est, alliance sur la Sina Bolingo. Yesu nde kutakokabola biso soki ye azongi te kiwa. Davida. Kasi pesa bandinga ni omana ya filinga ni bana. La visa ba le pété wa. Bon. Aujourd'hui n'attend de galobi. Elle dit que le papa militaire n'a pas poussé qu'à baisser mes réponses. Chérie mon bébé. Je promets très haut fidélité, amour, sincérité. La voix des anges. Ah oui, ah oui.
Papa, il faut aller. Il y a 6 mois, Nathan. Ça a souvent aussi. Papa, il y a ça de la... Il y a signé. Wapi, papa. Il y a aussi. Mais bon, monsieur. Ok, signé. Signé quand le tour à la Il y a un bail bosso bala. Ok, papa, ici, il est ok. Toujours libéré. Comment? Il faut que donc, pas si vous voulez adapter. Sois calme. Sois calme. Ah, d'ailleurs, vous avez qui mieux? Il y a Siloa qui a Nathan. Mademoiselle, vous allez numéroter. Ecclesia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tatakeli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali acheye nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye mobala sutuka moni mwasa zongala sepela kange omosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye po bavanda kino seko oyo Nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te o libala mokano na Nzambe o libala tusipela libala bosengo o libala na Nzambe o libala soki moninga balesepela betata mwa mololo kasi batebo banga te bino mpe torezalie na yango libala ema mama libala
famille nazo présenter bino mwasi nanga ya kitoko yende mama ya bana nanga nalapenda ye nakolinga ye bona ye nakozala fidèle yango na boye badongolo miso pene ya mwasi nanga pardon botika tovanda na kimia. Eklesa nazo présenter lelo mobali nanga ya bogare yende papa ya bana nanga nalapenda ye nakotosa ye bona ye nakozala soumise yango na boyi baujana ye pene ya mobali nanga ye pardon botika tovanda na kimia. Olibala umele ayaya olibala ya basantwe libala ya banazambe botika libala epambwame libala bino epambwame. Eklezia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tata keli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali acheye nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo. Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwana ya thalele molonganye mobala sutuka moni mwasa zongala sepela kange mosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye po bavanda kino seko oyo Nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te libala mokalo na Nzambe libala tusipela libala bosengo libala na Nzambe libala tusipela libala bosengo soki moninga
epambwame Présenter bino mwasi nanga ya kitoko yende mama ya bana nanga nalapenda ye nakolinga ye mpona ye nakozala fidele yango naboyi badongolo miso pene ya mwasi nanga pardon botika tovanda na kimia Présenter lelo obali nanga ya bogare yende papa ya bana nanga nalapenda ina kotosa ye bona ye nakozala sumise yango naboyi baujana pene ya mobali nanga pardon botika tovanda na kimia olibala umele santo ibala bana zambe botika libala epambwame libala bino epambwame Eklezia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tata keli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali ache nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye mobala sutuka moni mwasa zongala sepela kange omosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye bavanda kino seko oyo Nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te libala mokalo na Nzambe libala tusipela libala bosengo libala na Nzambe libala soki moninga balesepela betata mwa monolo
nazopresente bino mwasi na ngai ya kitoko yende mama ya bana na ngai nalapenda ye nakolinga ye mpona ye nakozala fidele yango naboyi badongolo miso pene ya mwasi na ngai pardon botika tovanda na kimia. Eklesa nazopresente lelo mobali na ngai ya bogare yende papa ya bana na ngai nalapenda ye nakotosa ye mpona ye nakozala sumise yango naboyi bauja na ye pene ya mobali na ngai pardon botika tovanda na kimia. Olibala eumele ayaya olibala ya basanto libala ya bana nzambe botika libala epambwame Eklesia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tata keli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali ache nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafrui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo. Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwana ya salele molonganye mobala sutuka moni mwasa zongala sepela kange omosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye bavanda kino seko oyo Nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te o libala mokalo na Nzambe o libala tusipela libala bosengo o libala na Nzambe o libala tusipela libala bosengo soki moninga balesepela betata mwa monolo basebake bobanga te bino mpe torezalie Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouja Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et comme la
international. Agence assis. FB international. Souka. FB international. Danger. FB international. Dégâts. FB international. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB international yango ni masolo.